Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Maindombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyoso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu espace ezaka kamoko espace Maindombe bomoko olingi osala fête ya mariage anniversaire conférence réunion veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino flat hotel ya VIP ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili terrasse ya solo mini supermarché ebongo yo mutolela kolata maison d'habillement pe ezali wifi climatisation mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Maindombe. Vous avez un service de vous allez dans flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati na ngoto vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako joie et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotu nanga soki bazwami wapi espace Maindombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. Mbote bandeko nanga ya République démocratique du Congo, bandeko nanga ba Congolais boza vivre na kati ba diaspora na ba pays étranger, mbote bandeko nanga ya Congo boza na kati ba province, mbote bandeko nanga ya Congo boza na kati ville province ya Kinshasa na Brazzaville na Angola partout. Merci la confiance et fidélité au pesa rabiso édition Mnasika. Yambonda écolo magazine d'actualité yango oyebandi parce que tous allez référence et permettra que belé ba Congolais aussi va se retrouver base ba information moko sur et à temps réel. Merci Nabino pour nous dire réellement que vous avez belé pour ngonga oyo. D'abord bonne année na souhaiter ba mabota ebelé. Atako ba mso azala ndenge basula ndenge ya pasi, pe ba mso azala ndenge bisengo mais en général bonne année na mutu surtout parce que nayebi aussi que les bande de commission ba bani vula oyo, ba cas de deuil. Mso bani vula oyo, ba cas ba hôpital. Mso bani ba vula oyo, ba cas ba problème ndenge na ndenge. Ezapela ba yike msusu, ba bani vula oyo na esengo. Donc nous surtout zalikaka makambo ya Nzambe. Tout se plaît là, bazana sengo, tout le lapin na baye oyo bazana mawa. Yango pe bomona pe 4 édition,
tout à fait ba communiquer mawa et kozanga te pe ba communiquer à Esengo et kozala kati ya ba info édition ya biso ya mokolo ya lelo. Voilà. Édition so mokalelo to bana d'abord likam italican kan na yebi ke congolais ni surtout en général à moins que ozala wazalendo te. À moins que ozala wazalendo te. Non ba pourquoi la bi ozala wazalendo te. C'est parce que être wazalendo c'est d'abord état d'esprit. Et ça mutu mota bota ma rapport bakaza wazalendo azate. C'est-à-dire état d'esprit selon Alain Dewa. Esprit à patriotisme. Ko bakena lingi mboka oyo. Na ndimi komi bonza po na mboka oyo. Na ndimi komi kaba po na mboka oyo. Wana ndezali wazalendo. Wazalendo a solo da azali butu. Wana ndimi komi bonza po na mboka oyo. Donc ça état d'esprit. Atade to bla de ko ba parti est bazo bundala ba wazalendo. Et ça bande ko oyo ba mi dimi ba bi que réellement to bunda po na mboka po na défendre même 1 centimètre la mboka ko keli pa banguna te. De état d'esprit wana qui na bunda atati na dernière minute même si na kufa mais pour ma belle oya Congo ngana dimi na kufa que même na za bo moité mais ma belle Congo ezala malamu de wana ezali état d'esprit yango bango ba bengi bango ba wazalendo pe yona nga pe tu es obligé ko zala ba wazalendo parce qu'il y a des faux wazalendo et des vrais wazalendo ba faux wazalendo ça banani et ça ba tu oyo banguna bazui bango facilement na ba corruption banguna bazui bango ba koti ba kala bango pour que ba trahir patrie atako bazo libega baza ba wazalendo baza ba faux wazalendo mais ba o bazali biso atana pasi atana zali abike ye na esprit na ye abike Congo ne mboka na ye akokufa ka pona Congo le autre ba ke réellement que bon la ligne na Félix Tshisekedi té ça non normal ce n'est pas obligatoire mututo linga Félix Tshisekedi parce que même ba urne mututo vota ka été il y a celle-là où va voter qui est peu va biso voter qui était mais dis-moi tu es obligé à koluka ko ça malon pour la Congo le robulisa Félix Tshisekedi va to bulisa par rapport ya ba makambo automobile se pèse biso té to que dans le cadre de opposition mais il ne faut pas que mutubo abima sur le ayo alobake aye aboto la mboka o na mandoki il ne faut pas mutumo abimake abiye ayo ko sala coup d'état la mboka o congolais en général un vrai congolais un vrai patriote un vrai wazalendo akoki jamais ko accepter yango so ça besoin Tshisekedi à son pouvoir te Zelensky en 2028 na ba urne des constitutions pesama de ko permettre que to garder démocratie na biso tant bi likambo ya kan ça veut dire que ba wazalendo ba congolais solo baza na souci de nini tout ce que l'on voit la Coupe d'Afrique des Nations aux Obétamana la Maroc. Mais dis-moi en général, selon ce que l'analyse dans Alain Dewa, nous avons félicité Djogo Nabiso. Nous avons félicité l'équipe nationale Nabiso Mobimba. Parce que Koufi na Mando qui n'a maboko. Sautant les matchs aux Obétama, il y a RD Congo, na Algérie, na Kolo Bakena, 8e de finale, match à Makas et Zaleka Yangoala. Malheureusement, c'est que la finale, mais qu'on la 8e de finale. Alors, match wana il fallait que Moko a gagné, Moko pe apola. Bango pe ko pola, biso to gagner. Mais et tombé que biso to poli, bango va gagner. Mais ce qui est important, RD Congo a démontré réellement qu'il est capable même de défendre les couleurs ya Mboka na biso, même la Coupe du monde wana. Ba pays belé Afrique, même ya Mokili, ba compter mon RDC na finale. Même ba Marocain bango Moko, ba compter mon RDC na finale. Mais et ça la ndenge o esalemi. Donc, c'est même la temps a passé, la temps a bisengo. Tout peut se merci. Et aussi, tout peut se merci, ma casse, pas joueur Nabiso, c'est montrer réellement qu'ils sont capables de défendre Nabiso, dans le niveau de football, partout dans mon pays, tout continue encore court, c'est retard, là, mars, il y a barrage de la Coupe du Monde. Merci beaucoup, en commençant par le commandant suprême, il y a FRDC, le premier supporter, c'est à Léopard. Le bon chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut se faire merci parce que ça qui peut nyonso au papa salaka abimisi bisolo surtout au papa salaka pour que bana bazo bo moi pour que bana ba réussir na itumba wana mais o salami kaka yango pe esalemi les ali football moi to condamner mutu ezate mabe soki bana beta ki mabe mais bana ba beti bale kitoko coach a coaché pe kitoko mais c'est kaka mutu moko apola la dernière minute même je crois même bande ko ba beta ka ba Paris foot ba winner ba ba saki 0-0 ba lie ba mbongo na bango. Parce que c'est la prolongation. 2 minutes à Souka. Nous devons perdre des matchs. Donc, on peut perdre. De même manière, on peut perdre. Donc, en tout cas, bravo na Léopard, bravo na Léopard. Tozo Ngandaku, Toya, Total à Sikoyo, na compartiment ni o etambola ki malamu mouté la Katia. Équipe wana pour que coach aille basiko ko rectifier de manière que Mbala Sima RD Congo abisa encore ba Djogo ya Makasi.
mais na cadre de football na ko ko so ma muke pour na ko yebisa mona mboka Didier Boudimbu en qualité na ya ministre des sports et loisirs faudrait ko yebake tant que luka to ba jogo ba tubisu ba ba likambo awa na biki ba kondana ki bango ba tanga ba koma ba amateur ba joueur amateur ba les bêtes beaucoup plus professionnels problème exacté ba les a beaucoup plus professionnels na niveau la biso ya Congo mais ça que le pays monsieur bêtes le ba Algérie ba Égypte wana même ba Sénégal partout je crois au comment on a 2-3 joueurs amateur ba na kati même ba Côte d'Ivoire et ça ba joueurs ba évoluer le championnat na bango na niveau ba mboka la bango mais biso à Congo championnat national biso ici et kufa kala lina foot et ça ko kufa na niveau moko que to yebite si réellement to za besoin aux autres ba joueur ma kasa ba masula kata mboka oyo parce que actuellement to ko se référer ka ba joueur oyo ba zo bota ba poto ba ko la ba poto mais c'est ko expertise locale to tchango wapi ba joueur na se ba zo lela ba joueur ba zo bota ba Congo ba zo lela c'est ça la passe et c'est réellement que moi na mboka Didier Boudimbu la qualité de ministre des sports zona ba responsabilité au beta lobo qu'on a mis ça parce que awa lelo on a maso na robeta awa na ko toucher aussi ba ministère o itaboli mala muté na na gouvernement ya moi na mboka ya maman na biso donc il a dit que Soumi Noade to beta masolo ba ministère itaboli mala muté to ko cheka masolango mais même na niveau sport pe en tout cas ba kamezali e belé o sérieux réellement que moi na mboka Didier Boudimbu o zwa yango na ndenga sérieux o créer ba considération et bah jouer la compétition locale le championnat local parce que bah on peut besoin bah venir na bango donc on négliger bango té nous surtout on négliger bango c'est parce que na niveau local championnat ezako kufa makasi lina foot à l'époque même Jean-Florent Ibenge amena ko se référer nango et d'ailleurs tu as vu qu'avec Florent Ibenge tu comprends même troisième la CAN moko boboye bien obino moko et ça là ba professionnalité à ça qui même mixage la carte na ba amateur le hôtel to sanga pesa ba vrai ba bon dribbleur bazate selon Nathalie la liste de la tala football ba dribbleur vraiment ba dribbler au tapé non être jogo ko faire le terrain a dribbler même 3-4 joueurs le cas ba Messi en tout cas azate par la biso Congo azate c'est parce que tu as limité tout le monde ba jogo auto monde la kawana parce que tu as ba poto ba ça bien ba bête ba malamu mais essayer réellement que to luka aussi expertise locale to zobango nini ceux qui t'ont renforcé l'inafoot d'abisso to considérer l'inafoot d'abisso to tcheba moyen ya malamu eux ko permettre que tout ça championnat moko ya makasi so sur le col mo lokola 1,5 million $ prenez exemple obi que o ezali lokola mbongo auto tchebo la l'inafoot gagner 1,5 million enveloppe yango to chez awa je crois que ba président ba club la biso alokola ba Vita ya ba DSMP ya ba Renaissance ya ba équipe to ezali awa ba tout ba Mazembe ba Lupopo ba Rangers ba aussi ba bunda aussi corps et âme pour que ba luka ba gagner cagnotte voilà mais ba gagner cagnotte là kana kindokité ba ko sala recrutement ya ba jogo ya makasi ba recrutement ba tout ça ba joueur rebelle ba sala kata mboka biso ala kata Congo mais jogo la ba joueur c'est parce que encadrement la bango ezali moins mutu ako encadrer ba comme à niveau que joueur zomo la réellement que ato foutre la peine d'aku na mbongo pour mettre la Vita to a mettre la Rangers ato foutre la peine d'aku ou bien asoli pe mutuka asoli sa baboti na ye azabe ko voyager quand net ba pour tout trésor la taka ba Mazembe kala le o ezali sous-souté c'est parce que championnat la biso ezali ko kufa makasi alors moi na mboka Didier Boudimbu yeba que malgré ba victoire automoni le parasali to comme à niveau to katelelo malgré tout ça barrage mondial mais ba que ngambu do la sport en tout cas 0 sur ba bien côté sur 10 non on peut sur 3 sur 10 et surtout que sport et ça football té et surtout bien que sport et ça football té ba loisir ça ba cache ezali wana ba cache kufa to beba lango kala bo zali wana na éviter so botama la Congo to so bilenga Congo té yango beta ngo kara autant ba cache le mboko cache la souté on ezali ba spectacle on ça ba tubila tango kala oyo lelo okuta pebe ba boxe ezali ba championnat za souté ba karatéka kuté kufi surtout sport à combat bo beta ngo kara kala pesa na benga ba acteur sportif surtout ba mingi ba ndeko ba sport à combat plateau monde ko lango boya to vendre to mettre masona bino donc autant sport moi mboka Didier Boudimbu mais quand ça pesa ma kalisi mayele pour que sport na biso ko ma évoluer tala sport mobimba mais côté football Luka vraiment
o luka ke linafoot championnat national na biso ezonga na force nango ezonga na ampleur nango to mona ndete bole komona tango ma mikolo ute ko lekana babi ke renaissance va la vita obino na bala mututo alati orange mututo alati vert baso loué ba bis no senti réellement que ambiance zo ke bakati la stade parce que à cette époque là na ba stade de monsieur sport na ba baraka TV na ba Desa TV ba ndokomi bazaka tiaba na ba o batika la kati ba journaliste ba journaliste sportif la corporation journalistique mingi ba yebi ngai na ba ndokomi bolanda ngai boyebi comment est-ce que notre travail ba monsieur sport kuna ba na niveau de ba chaîne de télévision bisusu donc na yebi ka bota le sport d'abord ngamo na champion du Congo na boxe vous comprendre donc il faudrait au moins que moi na mboka Didier Boudimbu taba effort Luka Otaba cagnotte à bien. Mon cousin Boka Zali première sportive. Fait ce que tu veux molinga sport trop. Bon faire d'abord solo là. Bon qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu remonter pente côté sport na biso mobile en général. Peut côté football, tu remonter vraiment donc championnat national na biso lina foot et zonga mobimba que vite à ce bêta na renaissance tout le monde réellement que va supporter sa renaissance dès que ba mukuna ba yaka présent mukuna. Ba kana makanisi wana. On s'attire que ba c'est tournoi na stade peut ba population ba sporter ça ya renaissance ba ebele bazo tia ba mbongo la kata ba tono la ambiance à football za ka makasi et par conséquent tous les choses comme ba jogo ebele ba bimaki ba jogo ebele ba bimaki championnat comme quel lengi de ces paroles la renaissance plein la stade vite au la mazembe plein la stade mais le oyo ba match wana et ça allait se souter c'est parce que ya malonga et ça allait se souter. Alors, moi, je suis Didier Boudimbu, on a 3 sur 10 dans l'État sport. Est-ce que vous avez dit que ça, Moussala Nayo, Luka Obongisa, comme un vrai Ouazaledo, un vrai patriote, on a réellement Moutou, on a dit qu'on accompagner chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Tu es si tu mets sur ma sola au État, ministère de la formation professionnelle. Tu mets ma sola la fois passée que le ministère voilà bandi waza ko souffrir ma casse. Parce qu'on souffrir à niveau que moi la mboka marque et qui là. Alors qu'ici, incompétence, c'est la dernière minute. Il n'est pas Ouazalendo. Il n'est pas. Moi, je suis Marc et qu'il a sauvé son Nangabo et Bissaï. À ça, Ouazalendo. Quand il y a un peu de Kanganga, la Bible commence à la jalousie, la haine, au composé, Kangala Dewa, Babomale Dewa. En tout cas, vous savez, la langue, parce que c'est important, c'est mon côté. À tout moment, Lelo, je suis sûr que je suis Bakozala. Chef de l'État fait un tel de Tshilombo. Et ça, je suis belé. Je suis condamné gouvernance. Il y a des réseaux sociaux surtout. Parce que n'importe quoi. Pour attaquer, moi, je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais je ne sais jamais dans le Kanga Bango. Dans le Kanga Bango. Il y a ce truc c'est comme si, gouverneur Félix Tshisekedi, attaquer le gouvernement, attaquer le pouvoir, il faut pas se kangayer, il faut pas tirer la place à passer. Mais moi, personnellement, à l'Indewa, na mene mo bakete belé na ibande ko belé na réseaux sociaux baza ko attaquer Félix Tshisekedi Tshilombo na ndinga blague té mais baza ko attaquer na ba fait oyo ko yebana peut-être le cas likabota que bato bazo lia bien té bato ba mela bien té courant na mboka malogé zalité ba salaire malogé zalité na mboka oyo ba zeleza ko kufa soki ba intérieur bato ba intérieur c'est comme si bazali na ba oubliette ba bosala ba on l'état congolais que gouvernement oyo eux allaient diriger par moi pour faire du Tshilombo corruption le kindelo aide le kindelo parce qu'on attaquer moi pour faire du Tshilombo maintenant est-ce que comme on la tête là de quoi la moko bakangi est-ce que comme on la tête c'est parce que il accepte que tu vas critiquer pouvoir oyo azali comme même na ba fait ba moli que tu ça mala monter il est humain à cause soit pe kanda mais à toi que tu as pays oyo les alliés à ndaka tata na été ndaka maman na été ndaka pe ba koko na été héritage pe ba koko na été mais ali il y a ba congolais en général. Donc, les Congolais vont payer confiance pour un bon moment. Si on dit que l'État va monter, ils ont le droit à Koloba. C'est ça la démocratie. Il y a une valeur de la démocratie. Et la vivante de l'État, oui, sincèrement, fait ce que dit Tshilombo. C'est qu'on respecte la démocratie. Mais il y a quelques amis qui ont Kangaka Bango, c'est que, parce qu'ils ont touché la sécurité en Boka. C'est une analyse. Parce qu'ils ont touché la sécurité en Boka. Peut-être parce qu'ils constatent que yo, on doit vivre en collaboration. Na bangoune ya mboka. Vous allez faux Ouazalendo. Si vous avez la sécurité éthique, pourquoi vous allez congolais? Pourquoi vous allez membre de la société civile? Pourquoi vous allez journaliste? Pourquoi vous allez bien politicien? Jamais. Quand vous allez toucher la sécurité ya mboka, automatiquement,
bandeko ya sécurité faut basimba yo bamene ba investigation sur toi bayeba ozali kosala banani babata bisima na yo tanto toluka bawazalo na mabe toluka banguni ya Congo toyebake mingi baza mpe akata bagouvernement même au sommet de l'état bazali bandoki ya Congo baza ebele no bazokanga bango parce que bazosala misala mabe bazotambwisa makambo na ndenge mabe. Alors tant mpe totake baministre oyo bosala misala mabe bolukake boprofite du mois na bisika oyo biso toza koyebisaka bino parce que mingi baza zinga na bino baministre bazosanga courage ya koyebisa bino bavérité c'est parce que bayebi question ya biso vérité okobengani na kati ya cabinet so amoni okaka bia kitoko mokonzi oleki bango mokonzi ozali danse mais ngai azoyebisa yo ministre tolanda ngai prenez exemple lokola mwana mboka Marc Ekila ministre formation professionnelle nga alede wana zuli le devant koyebisa lelo ok mwana mboka ozotambola mabe oza faux wazalendo olingi mboka te olingi chef d'état Félix Tshisekedi Tshilombo te a réussir na mission au Congolais apesa ki ya ko garantir paix ya ko pesa est-ce que pas ba congolais pourquoi le dit bongo c'est parce que musalo ezali mabe makasi bandeko obaza kati ya ministère na bazo lela ba NI ne parle même pas yo boko poye biango ko sala semblante ba NI ne parle même pas mais ba obazali mécaniser salaire bazo zo salaire te. Mais si quand vous allez ministre, vous allez ministre, il y a chef de l'État, la famille ou bien vous allez ministre congolais en général. Le col, moi, la banque a fait Tshilombo, a pris confiance. Donc, vous allez garder des femmes de panaïe. Pas ma congolais, vous allez mettre congolais. Vous avez faux wazalendo. État d'esprit à qui wazalé ne pas nos alités. État d'esprit patriotique et pas nos alités. Un vrai patriote, un vrai wazalendo, état d'esprit wana. Et vous savez que Alinga de Konaï congolais. Akolingate congolais à la lanzala. Akolingate congolais a souffrir la moussa azali kosala qui non le azaka salaire te. Comment vous passez le ministère na yo 3-4 mois de salaire te. Mais yo ministre aux à l'aise. Ozo paza mbongo ba koto tambola koto ba bokilo na yo. Ozo kaba mo ba bokilo na yo. Osaka ba fête na yo. Ko voyager ba poto kele zongaka. Osala ba goût à sentiment na yo. Mais bazo ça le ministère na bazo souffrir. Oza vraiment à l'aise. Ezaki diaboulou qui satana ozala maseke na mukila tozalini. Mais soka so le bike ezaki satana na ko clairement que même diable et satan azo kamwa azo banga ke kindoki to motema be elekindelo. Mwana mboka Marc Ekila na lingi yo boko yoka ba la voix ebele. Toi la voix ande komoko on a trié. Comment est-ce que azo lela la formation professionnelle, comment est-ce qu'ils vont faire souffrir Bango? Et on réveille après, c'est parti la régie. Mwana mboka bonjour. Biso toza ba agent ministère de formation professionnelle. Tozo sala musala di foot ezalité. Octobre to futa melo côté, novembre le côté, même ba nouvelle unité, même ba non payé et loko ezate. Tozo sala musala et loko ezate. Toza toujours ya kolela milliona milelo. Et pourtant, bato bazo sala, bazo futa mate. Alobaki octobre, toloke tokomi novembre, décembre, tokomi janvier. Ata eloko moko te, lisolo pezo beta mate. Finalement, mboko yo, tokende kosala pa bapaya pour que to se retrouver. Eloko ko kosala mana mboko ya malamu te. Ministère lobama ki ye pona ko sunga peuple congolais. Lelo tokomi kaka likambu nyonso kaka ono to sala boy. Kaka likambu nyonso kaka ya pasi. Ezanini vraiment pour Namboko. Merci beaucoup. Bon élément wana. Bande ko formation professionnelle bazo lela. Baza kolela. Alors, moi Namboka Marc Ekila, ngala osenga na yo. Ngala su courage. De retema liboso ya caméra devant micro pour s'exprimer. Koyoka kolela bande ko na pe ko bimisa yango tam si yo yoka ke ba betela ko bravo. Tam si yo kalsa ke bakumisa kayo. Tant que tu as dit, tu as fleur à madame Nzela, tu as Congolais bazo seka musala na yo. Ba Congolais bazali kolela. Comment tu as faire souffrir bango? Luka o changer forme à travail na yo. Luka o tala bande kwana. Luka o benga bande kwana. Zo vraiment bande ko bazo sala pa no bande ko o baza suka. Zo banga da 5 vandisa bango. Balongo la complexe la mise la bango. Solo la bango la papa. On sentit réellement que on est capable de changer ba donner dans ministère wana. Soki o temo pesi motema malamu. Vous êtes capable de faire ça. La formation professionnelle est singo. Ce qui est au tchémo tema malamu. Vous êtes capable de faire ça. Et si vous avez blocage des alliés. Pour la formation professionnelle, vous êtes singo. On doit changer l'image du Congo.
à travers vous les ministres, à travers au chef de l'État appelle confiance. Bon, ça va vrai Wazalendo. Bon, ça va vrai patriote. État d'esprit qui Wazalendo la tabino. État d'esprit patriotisme. Quand on est là, l'un wate. La vérité blesse. C'est normal, vérité blesse. Mais dis-moi, et me ramoute la bonne air. Et me ramoute la réussite. Numéro là, voilà. Naso bengi ngai na koya ata na cabinet na yo. Na koyebisa aussi clair. Et donc talisa nini esengeli osala. Bolingo ya Congo, esengi Congo alinga Congo belemeze belawa. Na olinga d'abord. Boye bake 2026 bandi esengeli to bakisa makasi na mayele koleka o esabi na 2025. Na ba compartiment nyoso tout. Total la rétrospective totale. Nini est marché qui était en 2025 pour que 2026 to salango. Nini on a 2025 to sala qui un minimum. Mais dis-moi la 2026 to matsa encore ba chance pour que eza makas. Merci. Na linga sikoyo boye bake. Eza ba bourgmestre mingi le bazola ba pongi. Baza pe ba wazalendo te. Il y a des bourgmestres qui ba vrai wazalendo. Le coup la moi mboka Frank Mbonzo la meso aza wazalendo. Bourgmestre a commis en scellé. Anezo banda automatiquement un bourgmestre a se préparé qui déjà bongama qui. Abi que le coup la voulait si que c'est pas voulait si la action au élection en 2025 et l'équipe tout à ce 2026. Ba uta ko sala mo bangé na salongo spécial. À ça dit tous les chefs de quartier à commune naé. Babani ko sa ba salon ba avenir. Ba conscientiser ba chef de riz. Ba chef de riz ba salon ba avenir bango. Tango esili ba chef de quartier bango tout ba bibi ba esiko se focaliser na kwemo la bibwa. Pe ba kali ba salon go siko chaque semaine. Ba kwenye surtout pour que ba 2026 oyo en tout cas commune en scellé, il faut la commune moko e ko ma champion ba commune tout à la carte de ville province à Kinshasa. Non, faut que mon de la meso azo mérité et le mot na beaucoup de mes adjoints. Moi Christian Matata, baza boyo kanya makasi. Bilenge, rajeunissement qu'est politique yangwana. Le oyo, tala bilenge bi balé, ne bazo ko changer image ya commune ancienne, ne bazo la sa commune ancienne robe ya sika. Tonda, élément au de mon reportage, il y a salon, il y a premier salon spécial au sala et on réveille après ces plateaux, c'est parti la régie. Mwana ya Congo, bondi melangai ke 2026 oyo tokoti eza kosenga réellement ba vrai acteur ya développement ba monana pe ba banda misala na bango kitoko avec impact na idéologie. Ya koyeba eza ke na moment oyo ba bourgmestre ebele bazana nu na pongi ya kolela lela po na ba soi-disant ba frais ya fonctionnement ye na ngambo na ye alobi Moussala d'abord et le reste après. Ezabongo, les premiers citoyens ya commune Yonsele, l'excellence Frank Mbonzo la Meso, l'homme Oyo Azakotambola, na vision chère, y a le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yende aye kopé sa commune Yonsele, ba valeur ya kobima champion ya ba commune Nyoso, awa na ville province ya Kinshasa. Bondi melangai ke autaki kosangisa. Ba chef ya ba quartier na ye nyonso mokolo ya lundi le 5 janvier 2026 na cadre ya salongo spécial. Botala ndenge baza kosala musala. Ba bandaki salongo spécial oyo depuis 6h du matin na ba avenue na bango na ba chef de rue. Pe ba ye kosilisa yango na mobange na salongo awa na quartier Bibwa ndenge kaka boza komona na ba image oyo. Mwana mboka Frank Mbonzo la meso ye moko au four et au moulin a mobilisaki na ba engin ya 3 pneus po na ko évacuer bosoto nyonso oyo eza kopesa ba maladie na population na yansele na cadre ya sécurité environnementale. Mutu ako sabinote ezalaki nde mobange na salongo oyo babandi nango mvula oyo avec impact na idéologie. Apesi pe ba chef ya ba quartier ba instruction po bazala actif soki balingi ba reçu na opération ya kongengisa commune na bango ya CLP
bayeba kozala toujours proche ya population po nyonso ezalaka kitoko. Bozala effort, bozala même morale na ba population na bino, ba administré na bino. Soyez même morale. Organisez des réunions entre vous et la population. Vous pouvez inviter les jeunes. Aujourd'hui, je vais parler avec les jeunes. Invitez des papas, invitez des mamans. Faites de certaines organisations juste dans le sens que vous avez des informations en temps réel. Nasuka masolo bino mokoboyo kambonda oya ba chef de quartier ndenge nini ebetisamaki. Ngai nazali chef wa quartier adjoint ya Harare. Toye lelo na Bibwa sur ordre ya mokonzi ya commune Frank Mbonzola Meso po to komisa commune abiso propre. Alingi komona salité te. Alingi komona biloko nyonso ozomona tozolongola awa. Tozolongola ngo po ete commune abiso koma propre. Bourgmestre Frank Mbo alingi komona désordre na commune na été. C'est pourquoi au moni tozali awa ba chef de quartier nyonso ya commune oyo na brigade ya assainissement tozali awa na yemoko numéro 1 ya commune Frank Mbonzola Meso poto assainir tolongola salité nyonso ezali na commune. Là naza chef ya quartier ya Moba Badara. Komona ngai Ngolo Bope David. Awa toye na Bibwa wana salongo spécial oyo son excellence bourgmestre Nzola Meso abengi biso pona toya kosala awa na kati ya Bibwa. Ndenge bino moko bozomona busoto elele me liboso la police. Omona busoto ndenge to travailler lelo tozali awa tipo kwa il faut aussi ça ba busoto nyonso ezali awa. Toyo sala salongo na mbele mokonzi na biso alobi na biso Frank Mbonzola Meso bourgmestre na biso abi boya salongo to sala to kongisa commune na biso yango biso ba chef de quartier nyonso to sangani to yawa po to kongisa commune na biso asele tozana yemo ko bourgmestre sa musala tozana Bibwa après Bibwa ko tama na ba quartier nyonso donc tozana bourgmestre moko to mona na bourgmestre aboite infatigable un bon bourgmestre azo sala biso musala azo kongisa na biso mboka ebongi. Mais pour la bolingo ya mboka, je me rappelle que aussi na réunion moko wana parler du peuple, réunion en sécurité. Nous avons avait PM Sabani. A senga kilo ko mususu à part bolingo kaka ya mboka na biso. Ko bien sûr, mais on anda ko na biso. Donc on fait partie na bato baza ko kamba commune ya Ntele. Nous avons une part de responsabilité dans la gestion à l'État. Alors on ne peut pas admettre que non, est-ce que mon bon sanité ezali non, on peut aller férié. Non. Férié, bien sûr, mais là où il faut travailler manuellement, on a choisi Bibwa parce que Bibwa fait partie de l'Antélé. On travaille dans tous les quartiers qui composent la commune de l'Antélé. Et donc, on n'a pas de limites, on n'a pas de frontières. Moi, je ne tire pas Bibwa. Mais aujourd'hui, avec les patrons de la commune de l'Antélé, Frank Mbonzola Meso, à Kanisi, il faut tout ça à Bibwa. Donc, on est obligé toujours de le faire. Et bongo, Yemoko, le premier citoyen commune encelé, l'excellence Frank Mbonzola Meso, allô, batte pour Azo zéro. Moi, je pense que l'objectif à Salongo, Ezaka Kwambele au place Autopan. L'année 2025 vient de passer, c'est l'année 2026. Et que nous devons voir ce qui a été marché en 2025, ou disons ce qui n'est pas marché en 2025, qui ont fait l'effort en 2026 au Bongissa. Il est certes vrai, quand vous passez dans de grands acteurs, vous allez constater avec moi Bosoto et Zongi Nanzera. Et Bosoto Wana, il faut sonder to longola. Pour bisoso to longolite, batomosu ba longola bazate. Mais aussi dans le cadre de sa population et que tous appellent par responsabilité na biso en main en tant que population pour que to bongi ça beaucoup plus et si ka au biso to sala. C'est inconcevable. On regarde en plein boulevard où ta longoli salita longoli foulou ayena ngona balabala l'état à boiti à pied. Donc on a salonga lelo comme je viens de dire tout à l'heure. Donc constater que salité zongi na balabala detina oyo to le peut assainir pour que tu rendes commune à Bisso une commune plus propre. Voilà ce que Yabo e sali kitoko de kolanga ya Congo. E pesa zuwa tele ba bourgmestre misusu. Devoir ezakaka yako emboîter bapa
ya excellence Frank Mbozola Mesopo bobongisa pe bakomi na bino pe Kinshasa ebonga. Excellence Frank Mbozola Meso misala na yo emonani kutu ya kosamba ezala ngote biso mbonda ekolo tobeteli yo kaka mbonda. Merci na élément kitoko oboto na mbonda ekolo ko battre que bourgmestre ko péta mona mboka Frank Mbozola Meso auto sa salon spécial asuka ka bongote. Pour la location sécurité bien et des personnes, parce que ça, on a beaucoup plus de sécurité environnementale. Mais pour la location sécurité bien et des personnes, ça c'est une réunion sécuritaire. Pourquoi les 6 mardi, j'espère, parce que une réunion sécuritaire. N'a pas service nyonso, n'a pas chef de quartier nyonso tout pour que créer une stratégie na sika. Eux que dans la ligne à suivre vraiment la 2026 pour que ba réussir sécurité, il y a combien là-bas autant d'éléments on va après ces plateaux. Mwana Congo, Kotambola, la vision chère, il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Pe, Koluka Bolam ya Congo, Yangonde, eza vraiment esprit, il y a patriotisme, Pe, ezali, cheval de bataille, il y a Mwana Mboka, excellence, Frank Mbozola Mesopo, asa vraiment na état d'esprit, il y a Koluka Kopesa, population, il y a commune Ansele Esengo, il y a vivre dans l'environnement, il y a Kitoko. Botala neti awa. Après kolia ba bonne année, il y a 2025 et 2026. Il y a Aouti, Kosagisa Mokolo ya mardi, le 6 janvier 2026. Ba service nyonso, il y a commune nae. Kobanda, na ba chef ya quartier, ba service ya sécurité. Donc, ba responsable nyonso, il y a ba service ya commune nae. Nyonso oyo, na cadre ya mobange ya réunion ya sécurité oyo. Et kosala ke babimisa ba directive ya kitoko oyo et ko permettre que commune Ansele et tambola la kimia na mvula oyo ya 2026. Ensemble na adjoint na ye l'excellence Christian Matata bondi melangai ke baza motivé na ndenge ya DFTP baboyi 2026 ezala lokola 2025. Donc mvula oyo il faut ba avancer à kitoko et mona na makasi koleka mvula oyo eleki na ba secteur nyonso lokola la sécurité environnementale, paix, sécurité, il y a bien et des personnes. Nasuka Masolo na bango, Bino Mokoboyo Kandenge, l'excellence Frank Mbozola Meso, Bogoumesa commune Ansele, Abetsa Kimbonda. Résumé na Lingala, ils allaient beaucoup plus organiser qui réunion à sécurité par rapport à l'instruction, par rapport à la loi, au Pesamaki, la République démocratique du Congo, que Bakondi, au Bazako gérer la commune, et il faut au moins par mois ça la en sorte que ba réunion à boy et ça la maka pour na la situation sécuritaire tout au la situation sécuritaire nous prenons même la situation sanitaire également et que tout banaï ko solo lango ou carrément yango ne to solo lango to tie ba mesure en place pour que situation sécuritaire est à malam pour que la population abisso afin dans la tranquillité mais aussi à respirer l'air oeza à malam. Donc, raison pour laquelle nous avons convoqué réunion avec objectif que tout balayer tout ce qui était comme problème, que ce soit eux les cas qui en 2025, peut être projeté en 2026, n'engi bandi et que ne malam tinafa. Awa tokosenga kaka la population Ansele, bozala toujours na confiance à la autorité na bino surtout. Ya beaucoup mestre na bino, mwana mboka Frank Mbozola Mesopo, butu pe boyi azakola la te. Kaka pona koluka intérêt ya commune Ansele. Bino pe population bozala toujours aux aguets ya ko dénoncer nyonso ya mabe oyo boza komona la commune Ansele po kimia ekota bisika wapi bozwami. Biso mbonda école en tout cas to fulie kaka mokako soit pe to beti sika kambonda. Merci Nelema Kitoko boy, c'est comme ça. Un bourgmestre Wazalendo, un vrai Wazalendo, on a dit qu'on accompagne vision chère et le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement il est chef de l'État à Congo. Attends la boye, Azaka Kawana, 2028, d'où nous avons obligé, la Sambe, la Zambe, APC Mayele, APC Makasi, APC Bolunga Congo, à la première Wazalendo, pour que le Congo ait changé l'image. On peut Moussala, mon Mboka Frank Mbozola Meso Ozali Kosala, en tout cas, bravo, bravo, na Moussala Madame Ozali Kosala. Voilà. Nalingi sikoyo boye bake na cadre kaka la programme de développement local à 45 territoires est-ce que les Congolais alinga mboka na ye
L'État a la responsabilité na ye ozali ko sala pour que a changer image dans ce territoire moko boy. Songolo pas kala. Yo bilanga ipe peuple. Tout ça la responsabilité na biso. Tout c'est la l'État té. So que na mangai et ça territoire ya Idiofa. Na territoire Idiofa. Na province ya Kwilu. On s'est constaté que c'est comme si mangai est dans les oubliettes. Majorité batu baza ko ngoli, peuple ngoli. Alors association Amanangui. Association Amanangui. Elle est dirigée par le président Paul Moudjene. Ça déterminé que le corps de l'État a tenu nous impact. Mais bango de la population, dans un souci bango bangoli, il y a changer image, il y a contre bango robe ya sika. Deuxième forum autour au Salema, il y a 2 jours. C'est un notable dans le cadre pour que créer une stratégie et permettre que 2026 et ça année concrétisation concrétiser promesse tu peux réaliser rêve au bateau bombe la bana ya mangai bana ya bangoli surtout la kata continuer la bango alors ce but que tali mongolo za na poto za la partout la mokili au kata Congo luka au compte association Amanangui pour que yo pour comme membre au contribuer positivement deni boluka bo changer contre la bino bangoli a commencé par mangai tous les éléments on va après si c'est plateau. Ndeko nanga ya Congo boye bake ezana association moko ya munene donc ya kokuba oyo babengi yango association Amanangui eza bongo ya bana bangoli oyo baza na province ya Kwilu territoire ya Idiofa secteur ya Kapia pe ya Buluama bango baza vraiment déterminé ya koluka comme ma développement na mabele na bango surtout dans le cadre il y a un programme de développement local, il y a 145 territoires. Balobi que jamais bakolala na pongi po, balala ya trop donc oyo eza moment il faut balamuka surtout ya koluka nanu ata mangai et comme mboka kitoko oyo population bako vivre na ba condition pe ya malonga. Sous le leadership il y a le président Paul Moudjene, bondi melangai ke ba uti ko sangana donc ba notable topé ba cadre ya bangoli avec impact na idéologie ya ko projecté 2026 ezala année ya ko concrétiser ba action minene na mangai na cadre kaka ya koluka développement ekotakuna boye bake ba bimisi pe ba initiative ya kitoko oyo ekozala lokola ligne à suivre po batambola kitoko bino moko boyo kandenge nini porte-parole ya association Amanangui avec sa kimbonda réunion au tobengi na kingoli ayamu na français eza forum base nango eza ndenge nini toko préparer Amanangui na année oyo ya 2026 tolingi développement ezala tolingi unité ezala entre biso na batu ya diaspora na batu baza na kati ya racine kuna na mangai alors kala mingi te tozokita na kati ya terrain banda to banda association Amanangui to banda na baninga na biso ya poto to kita nanu na terrain te alors to awa tozokene ko kita na kati ya terrain na 2026 awa lokola ezalaki mobange na forum ya kitoko bayaki kosilisa yango donc deuxième journée na yango toujours sous le leadership et le président Paul Moudjene ensemble na bakade ya association ba adopter ba programme ya kitoko ndenge kaka mbonda oyo eza kobetama. Merci les journalistes. Lokuta na biso oyo ezali lokuta na biso l'association Amanangui oyo babenga biso na cellule ya intellectuel toya luka ndenge nini ya koevaluer rapport ya vie oyo esengeli tomeka kotamba association na biso pote toyeba kofaire évaluer groupe na biso oyo association na biso ekende liboso po towuti batemps ya baassociation ezalaki mbala mingi na bastructure na baselile oyo tolie komona na innovation epai ya président Paul Moudjene te lokola yeli biso bainnovation oyo ya boye biso tozwa oyo tokozwa lelo tomeka kokende yango kopanza mpe na baninga oyo baza bisika moko na moko bazali po toyeba komema association na biso mpe oyo ya biso bangole ekende liboso moto nyonso eba mpe koapprécier mosala malamu oyo président na biso azosala awa na yamo na biso tozotuna eloko nini yo mongole
osali pona contre na yo, pona mboka na yo, pona langue na yo et pona village na yo oyo ya origine na yo. Donc ezali mutuya oyo ezopoza me biso bangolo nyonso toyeba po ayamu oyo tokosala tour oyo ekozala ke mutu nyonso ayeba bapoint wana tose retrouver na kati. Ngai naza mongolo, mboka na ngai eza nini, contre na ngai liboso ezali nini nasalaka mpona ngo. Donc c'est-à-dire na revenu na ngai qu'est-ce eloko nini na raisonnaka par rapport na kuna. En tout cas, un message na koki ko pesa na communauté amana ngui en général et à la bande oyo bazali awa na kati ya République démocratique du Congo et à la bao bazali banda nazo interpeller bango baso conscience tozo conscience biso nyonso tozo la mutu moko ndenge bande na biso ba Congo bazalaka. Quand je parle de la Congo, ça veut dire qu'il n'y a pas Congo. Bazalaka na bomoko ya makasi. Raison pour laquelle au Moni province ya ba Congo ezali pe avancer. Ba telema ba loba kete biso tokoki kozala na sima ya bato misusu te na mokie o biso to reçoit toyeba osala quelque chose pour que toyoka sonité. Raison pour laquelle bango pe bakomi ko avancer. Awa ezako kende boye en tout cas bana mangai partout oyo bozali bobukana te po balobaka ke musapi moko elongola facilité. Bokonta la association amanangui oyo ezako kumbama na le président Paulin Moujene l'homme du développement na cadre kaka yako luka kolatisa robe ya sika na mabele na bino oyo et comment lelo lokola na ba oubliette ya ba développement boye ba ke l'état azana part na ye bino pe population ya bangoli boza pe na part na bino à travers association amanangui tout est possible ya ko changer image ya ville topé ya commune ya Mangai ensemble nde elonga ekozala biso mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda et surtout que ba œuvre misusu ya kitoko déjà et si ekomi na Mangai atan kale Mangai atakuma bwala ya nene yango tofuli kaka mokako soir. Merci beaucoup, courage à le procureur Paulin Moujene au même globe terrestre de Jésus Christ amemaka yango pour la mokilmo mobimba mais au même yango pour la bangoli mobimba bako finga bako tongo bako ba n'importe quoi mais ba ke mouton nzamba pesa kadija auto bako ba telemisa rapport ça asala musala ba finga kae ba tonga kae ba n'importe quoi pour mais soko lembi c'est que pe bangoli bako koya mais soko telemi kaka oyiki piko na bo piki likipe bokunde banzoto ata ba bako finga lelo bako tonga lelo lo bako région des navires ozali ko kumba puke contre bangoli et la taper robe ya sika. Merci. Toi bako banga nzambe toi bako pesa nzambe bolingo. Ça la culte d'adoration et d'action de grâce. Et vous avez dit dimanche, qu'on a l'église la main de l'Éternel, et Kumbamaka, dans le pasteur Fiston et Babi. Bananzambe ba teyama kitoko, bananzambe ba bongoli mitema, bananzambe ba zui esprit qui wazali na kolinga Congo, mokala bango. Na matia salame kuna na l'église la main de l'Éternel. Toi nananu extrait tu peux reportage au de la côte église la main de l'Éternel, mon amour, Fiston et Babi, et on réveille après ces plateaux. C'est parti la régie. Mwana Congo, na cadre kaka, ya kobande la vula, oh ya 2026 qui toko pe, na loboko ya nzambe, bondi melangaike, mobanga na culte d'adoration et d'action de grâce, et salemaki, mokolo ya dimanche, le 4 janvier 2026, na église la main de l'Éternel, oyo, et Kumbamaka na le pasteur Fiston et Babi baki sela eloboko na nkolo boya bake ezalaki lokola premier culte na bango oyo mateya eteyamaki kitoko na esprit ya ko changer ba comportement ya bana na nzambe po batambola ndenge ye moko mokeli ya likolo na nse aza kosenga louange de louange na oyo etali adoration kuna kutulala na yo pongi ya babebe po na église la main de l'Éternel ba sala ka ba blague te na o etali kokumi sanzambe mate ape eteyamaki kitoko ndenge kaka boza komona na ba image oyo na président merci na ndenge na mona maman na bonne santé na ndenge na mona papa bonne santé c'est que la président merci et pour le côté na la 2026 bazana au hôpital
na mwana ye akomisi biso yango naye akokisa nzambe na ngai petela yesu maboko amen nazoyembela nzambe nanga nzembo moko tika ngai nakende na ngai na lula bondimela ngai ke bana na nzambe batolisamaki na esengo mpo tango bakotaka na église la main de l'éternel bazongaka ndenge bayaki te mpo à travers mateya ya kitoko oyo bazwaka kuna nkolo yesu atransformaka bavi na bango mpo bakoma banouvelle créature nyonso oyo eza kolakisa ndenge nini esengeli tozala attaché na liloba ya nzambe mpo to préparé à venir na biso ya lobi kitoko les pasteurs Fisto et Babi bakisele loboko na nzambe koba kaka kolendisa bana na nzambe mpo misala na yo emonani kitoko avec impact na idéologie yango mpe biso tobeteli yo kaka mbonda tu. Merci beaucoup là-bas élément qui to botolanda belemana de saka pe modekolo za 100 fois za 200 fois pour que bino bozora biso et surtout to futa la chaîne ba télévision belé ya to benga pela bande ko belé ba numéro ezali wana ezali numéro Orange Money bobengaka biso tozapela ba numéro compte bancaire ezali bo contribuer pour que mondekolo et que liboso mondekolo 2026 oyo et sa chaîne à télévision ya ngomoko mondekolo et défendre honneur ya patrie mondekolo ezali émission to pe ba ezali donc chaîne na biso mondekolo officiel ezali ya ba wazalendo ya sire ba wazalendo ya propre état d'esprit ya patriotisme tozaka ni pour travailler ni pour ni contre tolera be pambongo atia gouvernement en place même on doit pouvoir de haut tolera 50 fois la bangoté l'opposition peut même tolera bon la bangoté même la société civile tolera bon la bangoté tolera un fois ya mutu moko côté ya tozaka toujours au milieu du village peut tika au milieu du village de comment je ko assister biso ba difficulté tozala ngo to soma ba matériel to ba bureau sika to s'appelle même chaîne d'amitié sika en tout cas 2026 au fongola biso motema ko hésitaka te ndeko lango zola ngai zaba sa toucher motema na yo mais o hésitaka te pour la l'aide wa la brutalité te à l'aide wa liga Congo trop neti na le bablo kaboui destin le bablo kaboui mais sunga biso à travers l'aide on a tenu sunga mondekolo to sa chaîne à télévision biso moko ezala malamu koleka la semble bandela émission OK 2026 ba biso continuer sengo ba biso continuer mawa mais to d'abord ko présenter nous ba happy birthday ba joyeux anniversaire pas je retourne là ah et pas maman Lina Lomena obozali komona maman Lina Lomena kilodi molongani ya moninga na ngai propre ya directeur général ya Jika magazine ya Johnny Kilodi alors maman Lina Lomena abakisi mvula moko kati ya mvula onzambe apesa ye botala mwasi kitoko dia zali kongenga bosa zuwa te on est ali mwasi ya je mona mboka Johnny Kilodi DG ya Jika magazine en tout cas mbutukulu ya mbote kolia communauté bike tabade tabaloka be journal ngombe trop na bike ngombe moko la kwanga mongole moko la pipila kubweta donc mokolo zali journée na yo toza moi élément au modeko le proposer le yo. Page noire, tu as deux pages noires. Tu as page noire, le bosso, moi, la mboka, caméraman, la Christian Moucheke. Aussi, qu'on perd le mot, qu'on a photo, na yangwana. Patrick Mousseke a tiki biso kaka. Na moko la mercredi, donc, boye ba ke kalami te boko ba programme lango yewana. Oye bi Christian Mousseke, ba Christian Mousseke, aza éprouvé, a tout fait là. Ndeko na ye, ya mobali, o bazali comment on a, jusqu'à la programme, na bimité, mais, boko za programme, bientôt, boye ba, même, esika odei, et qu'on a observé. Toujours na page noire boye bake tout ça aussi na page noire moko ya ndeko mingi to zalaka ne o vraiment kabola na biso plateau à tout moment mona mboka Christian Mukaba bandeko bele boye bi Christian Mukaba boye ndimilanga ke auto kufela papa o ya botier papa aboti auto kufa papa Mukaba qui combat Dieu donné papa Mukaba qui combat Dieu donné ata sona bo moité depuis le 3 janvier 2026 à la ville province ya Kinshasa jusque là matanga ezali observé na masina quartier 3 na avenue Bikoti Kala numéro 61 avenue Bikoti Kala numéro 61 référence Shell ou bien Kin marché na masina quartier 3 donc boye ba ke moi na moka Christian Mukaba akufeli papa nae na komboya papa Mukaba qui combat Dieu donné depuis le 3 janvier tu dis que jusque là bientôt là beaucoup de programme officiel au ça qui beaucoup d'abi il y a papa Mukaba qui combat Dieu donné et ça les maman soza besoin au talamo na Christian Mukaba azali beaucoup plus na avenue Bikoti Kala numéro 61
na Massina, quartier 3, référence Shell ou bien Kin Marché. Voilà. Avant net, comme vraiment la souk édition de Moukalelo, la Colbezali est belé, mais tant de trahir, je crois très bien, la lobby, à la carte émission, le lobby beaucoup plus de Kamouya Rosala, l'esprit patriotique. Donc, on a Wazalen Dobre, qui cause la Wazalen de Zali, état d'esprit. La touche mingi ministère, il y a sport et loisirs, vous allez diriger, et pas. Il y a mon amour candidat Boudimbu, à ébarquer, à 3 sur 10. À rapport à la prestation, parce que le sport est un football. Le football, on l'appelle à niveau national. Vous allez vraiment à la faille à ma casse ESNAK. Alors qu'à remonter pas à niveau de la championnat national pour que les jeunes garçons soient aussi lutter à la carte. Congo, on peut pas s'appeler souffle de vie. Il y a Kobima, Libanda et Mboka. Parce que ce championnat est malamouté. Les jeunes vont mettre à balle. Awa, on connaît si comme mon côté. Tu peux dire que au Italie, ministère de la formation professionnelle, comment est-ce que mon Mboka marque et qu'il a, en tout cas, échec total à niveau ministère de la Bandeko. Au Baza Kuna, Baza Kolela, c'est Kolela. Merci pour continuer à s'abonner massivement à la chaîne de mon école officielle pour faire la fidélité. Pour Sungabiso, tout ça va difficulté ma casse, il y a tout continuer comme ça des missions mingi. La carte ya Platon Abiso passe que je singa misoles dans la 2026 oyo bande ko bolinga monde école numéro la société ngala Orange Money so besoin besoin tu peux ce compte bancaire na biso benga biso en privé tu peux ce numéro compte bancaire pour que bo Sungabiso tout zappé à ta chaîne na biso na 2026 oyo que vous allez SNO ya trop et le ngala bande ko bo pesa confiance na fidélité dans monde école au magazine d'actualité. Voilà, allez de la présentation mon avocat écrit de ma tête Simba qui montage réalisation puis prise de vie à édition Mokolelo. Je vous aime beaucoup plus. Jusque-là, restez branchés sur les restes du programme Monde Écolo. On se retrouve prochainement. Bye. Ale beta bonda ekolo mwana mama. Ale bewa kakaka mwana mama. Ale bewa kakaka mwana papa. Ale beta bonda ekolo mwana mama. Ale beta bonda ekolo mwana papa. Imunu kibeni fumu senga dia fulama yaloma peva longo mumeni meni ombogila yatambula yo ya tetanga toto di famba meneka ya tetanga toto di dolokele kwe toto di dolokele mfamba de dondo simba dondo bandoli langa jambo mbagi kambagi ngajambo muna kyandu kivemba lasa je faire chez ya makusi menwe menu mani oba tudi di pakasi wa mona pelefe ibona lendiwa papa ya bana journaliste akangana monda tsemo kimba papa DJ Rougier aleli aleliwa kakaka mwana mama aleliwa kakaka mwana papa. J'ai la patrie on a écolo. J'ai la patrie kongamba ya bakoko. J'ai la patrie kongamba ya bakoko. Kongo ya Kimbangu, Kongo ya mama Kimpavita, Kongo ya Kasavu, Kongo a Kongo. Atandele Kongo ye Kobonga, atandele magambo ye Kobonga na a Kongo. RDC et le Guamagasi. Alendewa kakaka mwana mama. Alendewa kakaka mwana papa. Tangu ya pakiti matono kwa mbele tule kuya futi tikengele wanda muimbila tuna oyo mboka nanga Kongo nanga Kongo ya Lumumba Kongo nanga Kongo ya Kimbangwe Kongo nanga ya Kipavita nena ningo kweza bendela Kongo Kipumwe ya kala ikotwe bakutumba kala ikotwe bakutumba alendewa kakaka ichedema le bourgmestre c'est Lumbu c'est vrai la commune à Mongafula. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et plein d'autres.
Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Pour tous vos achats en ligne, tapez www.congotonner.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Mai-Ndombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu. Espace eza kaka moko, espace Mai-Ndombe bomoko. Olingi osala fête ya mariage, anniversaire, conférence, réunion, veillée mortuaire, tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie. Esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino, flat hotel ya VIP, ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili, terrasse ya solo, mini supermarché ebongo yo mutolela kolata, maison d'habillement pe ezali, wifi, climatisation, mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Mai-Ndombe. Vous avez un service ébélé, vous allez dans flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati nango pe vous allez na boîte oyo bato bakokoya kolekisa moma na bango malamu, toza na ba nuitée, tozali na passage, tozali na ba séjour mokokozwa et pourquoi pas repos. Voilà, na bato nyonso baza na besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992, préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotuna nga soki bazwami wapi espace Mai-Ndombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele, référence à Renganda Yala eyokani boya ebele.